Merci beaucoup bandeko balandi ya chaîne abino obo lingaka yango tozo senga bino bo s'abonner yo nan o s'abonner te abonnez-vous à la chaîne parce que boko yoka vérité pona makambo dialogue lelo boko landa vérité nyonso po bato ebele bazali ko pesa ba information ya mabe pona dialogue oyo ekozala na kati ya Luanda bokoyoka vraie information. Merci beaucoup Nandeko Eliezer Tambwe ndenga sungi biso pe ko pesa biso ba information oya solo parce que bato ebele lokola ba congolais balela ko finga ba congolais balela ko critiquer mais lelo bokozwa vraie information panza vidéo oyo partout mutu nyonso ekomela ye pour que azwa vraie information. Et puis tozali kosenga na bino ke tokolande la dossier oyo tina suka. Alors président de la République azwaki invitation na epa ya président Lorenzo, président ya Angola. Yango akendaki na kati ya avion bayambanaki kitoko bolanda bien. Et puis na kotiala bino pe ba vidéo bino moko bo confirmer ndenge Eliezer Tambwe pe ayakoloba. Alors tango akendaki na kati ya Angola basololaki masolo ezalaki en katimini. Mais après ça kozonga na ye na kati ya Kinshasa président ya Angola abimisi a tweeté que non en tout cas bango bako solola na ba M23. Donc bako bengisa délégation qui chasse goya na kati ya Luanda, délégation pe ya bandeko na biso ba M23 bato oyo bazoko boma batu na este bango pe bako ya na kati ya Luanda pour que ba trouver solution pe ekota na kati ya République démocratique du Congo. Mais eloko tozali komituna, est-ce que République démocratique du Congo a kotinda délégation à Luanda? Wana point d'interrogation. Est-ce que ba M23 ba kotinda délégation à Luanda? Point d'interrogation. Mais tangu bandeko na biso ya Senko babandaki ba démarche na bango ba congolais ebele babanda kofinga Senko wakekutana na nanga akekutana na président ya Angola oh boy patati sikoyo président ya Angola abimisi communiqué a tweeté to finga eti parce que y abimisi yango na poasa que no tozo bengisa ba M23 tozo bengisa pe délégation ya Kinshasa ba ya to kutana to luka solution awa siko ba congolais ba balokeli président de la République. Mais biso eloko tozo senga pe il faut ekota na République démocratique du Congo parce que makambo e banda kala. Mais to landa nanu ndeko Eliezer makambo abimisi o makambo lobby pour que to meka ko analyser yango. Yo nanu o s'abonner te, abonnez-vous à la chaîne La Voix du Congo Centrale Télévision télé. Obanda Rolanda ba vraie information avec des images à l'appui. Abonnez-vous, partagez vidéo partout pour que Batouba landa biso bien. Yona no s'abonner te, abonnez-vous. T'as la place ba komi abonné. Cliquez wana lande la place tende na toute pour que obanda kozwa tous les temps où sala ba live, tous les temps où sala ba émission obanda kozwa ba vraie information parce que makambo oya dialogue toko lande la yango lentement et sûrement. Lentement et sûrement. Tozo luka pe yango na yeb salabino que politique eza compliqué. Politique eza compliqué. Kolala kolamuka makambo échangeaka du jour au jour. Kolala kolamuka makambo échangeaka du jour au jour. Donc tozala na système ya kofinga kate. Lelo communiqué bimi ba tweeter et puis na ko ebisa bino que non na banza ba le 18 parce que ba lobby après 2 semaines il faut ba entamer déjà ba dialogue wana.
tozo landelango tozo zibele mais biso nde ba congolais to linginde pe ekota to landana ndeko Eliezer Tambwe maloba abimisi et puis bokomela biso na ba commentaire par rapport na makambo o Eliezer Tambwe oyo abimisi o analyser yango ndenge nini yo ozuli yango ndenge nini komela biso na ba commentaire to kotanga yango et ko sala biso bien to landa ndeko Eliezer Tambwe alobi nini et puis na sima to kozongela bino mais le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki Angola lobi aller-retour babengaki epa homologue na ye Lorenzo bakutani kuna na sima nango la présidence y'Angola basali communiqué ba Twitter. Je vais vous lire ça. Je pense que la régie beaucoup marché nanga ezandenge bomi sakanga wanate. Quand j'ai dit on doit lire ça, bo afficher ngai eloko yango tolingi totanga. Voilà. Balobi wana soki présidencia da République Angola. Communiqué de presse. Suite à la brève visite de travail de son Excellence Félix Antoine à Félix Tshisekedi à Luanda, la partie angolaise, en tant que médiateur dans les conflits qui touchent l'Est de la République démocratique du Congo, va établir des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent des négociations directes à Luanda en les prochains jours. C'est comme ça qu'ils ont écrit, en vue de négocier une paix définitive dans ces pays frères. Palais présidentiel à Luanda le 11 mars 2025. Wana présidence à Luanda, balobi nini? Balobi que na brève visite à chef de l'État na Luanda en Angola. Partie angolaise, où est la médiateur na conflit au Tozanango, na mboka na biso, a établir contact na ba M23 pour que délégation ya RDC na ya M23 babanda kosolola na mikolo oyo koya pour ko négocier kimia na mboka mibale oyo ya bandeko. Je vais vous lire maintenant Tina Salama pour que na interpréter biloko mibale. Tina Salama a porte-parole et chef de l'État. Le président de la République a été reçu par son homologue à Luanda. L'Angola annonce qu'il va entreprendre des initiatives dans le cadre de la médiation. Nasewana Tina Salama continue pour dire ceci. Nous prenons acte et attendons voir la mise en œuvre de cette démarche de la médiation angolaise. Nous rappelons par ailleurs qu'il existe un cadre préétabli qui est le processus de Nairobi et nous réaffirmons notre attachement à la résolution 2773. Bande Konanga. Nalingina tali sabino comment l'armée numérique rwandaise ezali comme makabino na mipepe yango bozo mona biso mikolonios. Angola, il y a quelques jours, boloba ki na biso ake même Angola abwaki se bango, même Angola boyi bango, baboyi bango. Mais nakati a communiqué, je voulais que vous reveniez sur ce que vous avez dit avant. Nakati a communiqué balobi la partie angolaise en tant que médiateur dans les conflits. Ça veut dire que ce qui te colle ba volte face, d'abord c'est l'Angola parce que bino boloba ki ke basi babwaki sibiso. De deux, alobi bangonde ba ko entreprendre ba lien ba kende ko solona batuan. Et notre président alobi na bango ke ezana cadre oyo alobaka mikolo nyonso ya Nairobi place toyokana pona kosolola na ba groupes armés nyonso ya Congo. Pour que l'M23 emizwate soki lokola ndenge nini. Mais namoni makambo wa kofinga chef de l'État koloba boy
l'armée rwandaise, vous avez compris que Ebele bomona galokola ba Congolais bazaka na bango ba Congolais te. Bazaka na bango ba Congolais ta. Les canaux batu ya ndengwana. Siko awa bobimi ndengerini. Bobimi s'il accepté abangi oya boy bande konangai. Je vous ai dit hier, je continue à vous le dire. Bitumba oyo. Bokomona solution kozala neti mususu te. Le chef de l'État, ce n'est pas lui qui est à la base de ça. Il a trouvé un conflit. Bissima vous parle de 30 ans. Honoré Ngwanda Zamboko, à 100 ans, a proposé à Mobutu alobi ba militaire na biso baza faible. Il faut to dialoguer na bango. Ainsi de suite. Na nenga kenda komona Museveni na Kagame. C'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui.